Mbote balandi nyonso ya Congo, mbote bandeko na bandi na souhaité bino Pâques mala Pâques sikamalamu mokolo lelo ya yenga tozali lelo na beti mwa tour ya muke na résidence ya Parti la Belle ya masolo ya sika po biso ba peuple congolais na mituna mingi ya rotuna ye pe ngai en particulier na mutuna ya rotuna ye oza ko tungisa ngai mingi vraiment na bandi bolanda biso bandeti suka na mituna ona rotuna nyonso awa mbote mama Parti la Belle mbote papa na ngai Mopanzi Sango boni mokolo lelo ezali mokolo ya malamu pe na sepeli mingi koyamba yo na esika ya ngai mama Parti la Belle pona kokende mwa mbangu motuna surtout naza komituna mpona bato baza kotoloba eloko nini mbo ezalaka na nsima na yo na azali nsima yo po tozokona bato mingi baza na bato na nsima bato ya parti politique bazali bato ya ba groupe ya pression bazala bato na bango mais sikoyo osalaka nani pe na nsima na yo donc nakoloba ke nani aza na nsima na nani mazo dirige yo mpona makambo ebele ozoloba mpona moni ozoloba makambo ozokritike baopposant ozokritike bato ndenge na ndenge oza bako se comporter comme résistance moko ya makasi donc ezali di ya nini vraiment lelo peuple aza na mposa yeba likambo wana so ezali nini matondo mingi papa na ngai Mopanzi Sango na ta oyo zwi mpona mokona lelo na koya na kotambola kokoma ti esika na ngai kotuna ngai motuna oyo otuninga mokona lelo motuna na soki na comprendre yango malamu ezali nani aza nsima na ngai na résistance oyo tozali kobunda nani azali nsima na ngai ndeko na ngai tozali kobunda mpona Congo mpona korépondre eke moto azali na nsima na ngai ezali bese mboka na biso ya monene oyo topona se Congo mpona nini nalobi Congo mpo oyebi ndeko na ngai Mopanzi Sango na bitumba oyo tozali kobunda na oyo etali résistance to mpo etali combat oyo tobengi bitumba oyo tozali kobunda banda mboka na biso Congo ekota na occupation soki ozali na nsima ya mutu okosala volonté na yo te preuve tozali komona bandeko mingi basali ba association mutu na mutu akomi na groupe na ye alors tant yo komi na groupe na yo okomi ko dépendre na ndenge na yo alors okolinga batu oyo baza na groupe na yo bakoma batu na yo bakoma koyoka yo bakoma kosala oyo lingi alors soki mutu oyo aza na groupe na yo alinga kende exemple manifestation moko boye groupe mususu ebengisi okolinga kokende te po bokomi kose dépendre na bino moko tadi nga na komi chef wana komi chef kuna komi chef mutu wana mususu akomi chef elakisi ete concurrence ekoti mutu na mutu akolinga azala na bongai alors yango wana eloko wana ebendi faiblesse na kati na bitumba oyo tozali kobunda yango omoni nga na préféraka nazala ngai moko na bundela Congo na ndenge elobami ke nazala na nsima ya mutu moko quelconque mais naza toujours na kati ya résistance matondo mais ndenge outi koloba oza toujours na résistance wana mais tomoni lisanga ya résistance ezali munene lokola pareko lokola groupe mosusu ndeko na biso odombo asalaki mais est-ce que ozali pe na obligation ya koparticiper na baaction na bango nete ya manifestation ba réunion na bango pa ya groupe moko yo ozodépendre makambo na bango mais bien sûr partout bisika oyo bakolobela résistance bisika oyo nyonso bazali kolobela résistance bazali kobunda po ete mboka na biso elongwa na maboko ya bapaya na kozala toujours présente bisika wana mais maman Parti la Belle tomona ces derniers temps papa na biso mwana semi asalaki résistance na kati ya Congo ye moko kuta sengaki bato mingi bakota na résistance wana pe ba raison na ye ezalaki ya koloba ke mboka eza occupé mutu azodirige biso azali mopaya ikomona Hippolyte Kanambe mais namonaki awa na poto vraiment bato basoutenaki ye mingi te po exemple lokola bato mutu lokola odombo asoutenaki ye mutu lokola yo moko asoutenaki ye
moto kwa batu mingi baboli misabo na komo na tangite mais tomoni vraiment ba groupe résistance mususu déclaré awa tomoni ba participer kite est-ce que conseil nous avons pour ça pour les camarades pour mon semi camarades ça qui les camarades qui aide à résistance mais ba comment côté là kondima na ye croyance na ye comme quoi kama mutabokoko autant ça mutabakisi ou na habité ko kongo pour la libérer en fodara mutanzambe aux chrétiens tous à la mutabakisi yango na moni mutuna wana vana kota na kata mama likamuna biso obengana ko répondre pepe kongo pepe ba résistant matondo mingi ndeko nanga na uti ko deko ya nolayo na mutuna oyo silaki ko tuna ngai awa nani azasima na yo na nani azasima na ngai wana na uti ko talisa oyo ete mutu azali na sima na ngai azali te obelese Congo tokozonga pourquoi na tie Congo na sima na ngai parce que tomi sali ba groupe na ba groupe wana tomi komisi biso ba kolo groupe na kokomisa ba kolo groupe wana moye o soutenir ndeko mususu kozala te po olobi ete soki yo te ndenge batu batisekediste baloba soki tisekedi te ou bien vérité des urnes te mutu mususu azali te et comme il ka momoko neti to mona ka ba magasin awa magasin o ezana chef nango ne wana mususu yana chef nango mususu na chef na yango alors mutu na mutu ko se dépendre na eloko na ye alors ko soutenir eloko muninga te yango na problème o ezo sala biso to za na faiblesse na kati ya bitumba o to ko bunda moko na lelo. Mais conseil ni opesa na ba résistant le quoi dont yo posa membre na kati malgré le bi ozo ko mener combat na solo mais oza membre ya résistance siko conseil ni opesa na ba non conseil ya koloba mingi ezate mutu za ko bunda ye moko volonté na ye moko ayebi pona nini ayaki tope azwaki décision un jour ya ko bundela Congo alors amema décision na eti na suka ndenge ye moko azwaki yango po azalaki na mutu te ye moko la muki na tongo lo bien non à partir de lelo fonga na bundela Congo alors a continuer ko bundela Congo na ndenge ya bosolo. Mais maman partie la belle vraiment dans mon tournoi il y a toi on yoso na etali résistance mais toujours au monde so du mot résistance souvent les ali bateau vraiment baza déterminé même ba kufa pona mboka ba kufa mais o ya biso résistance na zo mona un peu moins flou muke na sens que ba action na kata terrain kuna ça la maté voir même awa pour tout monde neti na niveau neti ya mboka ba rabu ou même coup na Angola to monaka sa vie puis wana abandé ko sala komba makasi abandé ko sala ba opération mo bo suicide na ndenge ya ko sala ba sabotage ya ba bien ya mboka neti ba pont ba ko kata ba courant ko sala on belé masabi ba no sala pe ya ngwana pe a évolué ki peu à part hier tout monde na pays mingi ya monde ba sala ba mais résistance au fait partie non tout monde action mo côté la ki ça ou bien na kati ya intérieur ya Congo pour la nini est-ce que na kati ya Congo kuna résistance ngo ezali pe ou bezaka na porte na libana ya mboka ndeko la ngai wana faut otuna bon na éviter na ko répondre au mona mutuna oyo aussi ko tuna ngai soki ba action ezali na kati ya Congo ngana to vandi awo na éviter soki mutuna no tuni etalinde ezalo lengeni mutuna ngai ezali boye résistance na uti définir que ezali eloko mo boye eza action mo boye voire même suicide un résistant ezali mutu moko akufa pona mboka ezali complètement différent na combattant un résistant za mutu moko boye a sacrifier vie na ye pa kufa pona mboka a se sacrifier le roi likamuneti oyo mwana semi asalaki na Congo pona nga na considérant le roi action ya résistance il a allé se retrouver na prison donc na par exemple ya sa vie puis l'Angola asaki ba action wana groupe na ya inita bana osaba action ya ko buka ba pont ya ko kata ba courant ya ko sala ba action belé na kata ko Angola kuna peut-être mona ki évoluer ki makasi na kata mboka ngo sikoyo yo en tant que ozali résistante sikoyo motuna ba action oyo ya bino ba résistant tout le monde a manifestation tout le monde a réunion c'est très bien que le malamu mais na terrain kuna na kata Congo sur place voire même na Kinshasa na tout le monde a action mo côté tout le monde a point koyate tout le monde a courant katana te nzoka neza ba action mo ko permettre tali ndeko yo lingo mo la ba train koya ba pont koya ba na mboka nyonso oyo ezeka ba résistance partout même na côté ba Kiba na pas Kiba kuna na Kiba ba mboka mingi même na IR16 partout ba action sur le terrain et ça la marque mais défaut na biso e ba congolais ezali nini
D'abord mutu azana passe to pe mutu azomona mabe na face na ye azokima mbangu na kosambela. C'est-à-dire solution à Congo ezate pour kende ya congolais plutôt ezate pour kende ko tia ba bombe pour kende ko sala ba désordre boko boy songolo. Non congolais recours na ekima kabesa na kati na église. Congolais akokima na église na ka problème akiko senga nzambe lisungi. Yango na siko tozolo ba ke. Mais la kati to moni IDP la sala ki action ya ki pacifique. Pour na pacifique mais le boté le côté IDP banda kala ba kibiso to zamba tout. Kasi yango la uti ko bana eloko zali ko boma biso ba congolais ezali la parole de Dieu. De ba église. C'est-à-dire congolais ko zali na pasi à cause na souffrance ndenge nini. Atandenge ba rwandais ba côté biso la mboka. Bazoni ko la biso mais congolais recours na azo kimena ngo pa ya nzambe. Akoti na église ake ko sambela atikeli nzambe mikumba nyonso yango moni siko yango nde défaut na biso o eza aussi eza parmi ba faiblesse o ya résistance na biso yango moni tina tozo ba bombe te yango moni tina ba action moko si terrain ezate pe ko banga congolais aza peuple moko aza na ko banga mingi yango eza défaut na biso. Oui, na bandi ba maman parti la belle pour na rusuki ça na motuna on a pas de réponse malamu donc ça dépend de la résistance on a ensemble ba groupe minga résistance ba nenga rotambu ça de résistance na bango pour ba non mais on dékolanga yo même résistance c'est un christianisme sangani mais comme déjà d'abord comme déjà séparation na ndenge Congo ezali pays moko laïque et comme déjà séparation. Alors, séparation là déjà bosali. Et comme le connaît, koto ba chrétien, koto ba tamasum. Aux hommes que tu as toujours affaibli. Alors, il fallait résistance et ça la religion té. Résistance et ça la laïque. C'est-à-dire mutu nyonso ya kokota. Mais lelo na kata résistance. Na éviter so na se tromper. Mais soko zali mutu ya bokoko ou bien soko zali mutu osambela raté ba ko za na bango na yo mais bolingo ko zala vraiment te lokola ba ko linga mutu zali chrétien. Mais asimi na parce que nous sommes un pays. Ko bila mutu tende ko ngai a changer attitude na ye mutu nyoso to ko zala lolenge ozali zala lolenge ozali mena ka oyo o to zali nango na Congo résistance et kokaki ko zala chrétienté. Il fallait qu'il y ait la résistance laïque. Oh mutu nyoso to za na droit ya ko kota na ye mais lelo yo na lobby bien soki naza ko se tromper et comment ko pona yango na défend na biso pe faiblesse na biso o ezali ete to za toujours ko retard pour na ko avancer na libération ya Congo. C'est le but que maman na bati bango so yo ki déjà likambo wana ba osala ba modification makambo na bango nyonso wana nga ala que journaliste likambo wana s'engager vraiment ngai te nga la tuna ko bele motuna parce que la motuna ba peuple congolais ça ko tuna mingi bazomona moyen batuna ezali te kasi ngai ataki mopanzi sango nazwi baquestion naye kotuna bon mama parti la biso kotala motuna na biso nano oyo sujet na biso oyo ezali moto oyo babengi collabo le mot collabo vraiment oyo mekaka na kodéfinir peuple congolais soki vome elakisi nini e bamotivation ya un collabo ezali nini vraiment apesa biso mpe baexplication toyeba soki collabo aza nani. Bon, pour répondre à mutuna na yo, merci d'abord na ndengo aussi de couper sangai tusu maloba pour na ko répondre yo na ndengo tu ba collabo azali nani collabo azali mutu pas comme les autres asa mutu pas comme les autres collabo ce que tu définis yango azali une personne ayant collaboré par toutes les forces possibles avec l'ennemi de sa patrie en temps de guerre. C'est-à-dire, azali mutu oyo azali collaboration na ye na ba ennemi ya mboka. C'est-à-dire, ils sont définis qui collabore oyo biso to lobelaka. Ezali qui collabore moko positif, ezali qui collabore négatif. Oyo ezali ya mabe. C'est-à-dire mutu oyo azawana po asala a collaborer na benemi c'est-à-dire le collabo rwandais bazana kati ya mboka na biso mutu wana azawana po asala misala o ba collaborer otinda ye ko tiela ba poison ko détruire ba congolais ko nuire na vie ya batu c'est-à-dire collabo azali mutu oyo azali musala na ye ko sala kaka mabe
yango wana to définir collabo na sens wana mutu oyo aza ko aider pe aza ko aider ba nani ba rwandais, c'est-à-dire aye ko se porter garant ya ko aider ba rwandais na misala na bango bazali ko bomba ba congolais baza ko massacrer baza ko violer. Alors collabo azali wana pona ko aider bato wana ba occupant, c'est-à-dire so totali mo wana collabo ezali plutôt utiliser mingi na sens ya mabe. Yango wana ko définir yo collabo na sens wana. Mais collabo aza mutu lokola ngana yo, mais azali pas comme mutu oyo aza simple. C'est-à-dire aza mutu oyo azali ko kende yemoko ko se porter garant pona ko sala mabe. Mais batongo bayaka pona mbongo te poto moni bato misusu na poto ba komi ba collabo vraiment na kopala te so batongo basala ka ou pas soki salaire ngo za kamukie so peut aller à social soki nini meto mona ba okende ko se porter garant ba moko est-ce que ezali ba pona ba raison financière na auto ba pona motivation et c'est batongo ezala ba raison moko financière to tina bango puis c'est pas mi bango bato pe mingi na yebi basala ka bato pe mingi bazana mabasa mabala mais lelo ba bakei net exemple pas Moïse Katumbi oyo bayebi kazali collaborateur munene mais bakei ko se porter garant c'est bato qui na volonté ba pour la raison financière ou bien raison moko morale ou bien raison moko ba rancune ou bien raison moko auto définir kana mutu mabe yanga yakei ndeko langai collabo soki azali ko kende ko se porter garant et pas ba occupant ezali te pour mbongo malgré ba ko futa ye mais eza pour mbongo te. Et sa volonté ye moko ya ko détruire oyo abotama na yango pondenge na lobaka chaque fois mutu abotamaka na mabe na ye mutu abotamaka na malamu na ye. Alors collabo wana mutu aza ko kende ye moko ko se porter garant pour asala mabe azali mutu oyo abotama na mabe na ye abotama na objectif na ye ya ko détruire eza lokola na kopesa exemple ya Satan na likolo. Satan na likolo era vandaki na Nzambe. Satan bazali ko yebisa biso ke azali personne moko réel o azali na kati na mokili azali spirituellement invisible. Azali na brutalité, azali na férocité, azali azali ba action moko nuisible. O azali ba action même action na ba collabo. Alors, tout ce qui va bien dire Satana, ils ont injurité. Satana, ils ont adversaire. Ils ont le contraire. Il y a Satana, ils ont adversaire. Ils ont ennemi. Ils ont tout bien ma bête. Le contraire, il y a malamu. Il y a un ils ont Satana. Au moni. C'est-à-dire, eza le contraire ya malamu yango to bengi Satana bo mutu mususu ko kanta abo bengi nga Satana non asiliki no eza adversaire Satan elingi ko lakisa adversaire. Alors Satana na likolo nzamba sala kiye nzamba sali asali ye alors aye ko balukela nzambe tanga balukela kiye azaki mutu ange o nzamba sala ki. Alors, il y a un ange wana baluki a commis Satana. A comme ennemi. Parce que a pona ki azala na opposition na Nzambe. Alors ma be wana siko ya Satana o asana na likolo. Mingi to na kango e uta wapi. Est-ce que Nzamba yeba kite ke Satana ko sana makambo wana? On va trouver ma bombe mi. Mais ayebaki. Alors, ba collabo azali mutu oyo soto bi motivation na ye ezali ya kosala kama be. Donc maman parti bisika tout papa la kachote bisika tout mabe ezali ye collabo azanga ka se porter garantie. Na repesa sur exemple ya Solka. Tomona ki Solka autre soto définir on a soutien Olive Lembe. Boni bisina ndimite ke Solka et kenda ko luka batu non er congolais a un collabo ayoki ke non Solka ou bien mutu ya mutema ya mabe ayoki ke place moko boye bimi
akei moko ke ko se porter garanga na ye na lingi na banda ko sala musala na bino ayebi ke misala ba ko présenter ku ne misala ya mabe mais ye alingi a se porter garant exemple msusu ya Moïse Katumbi soutien Moïse Katumbi sili ko bima baluki batute mais il y a les individus eux-mêmes bango moko bakenda ki ko se porter garant ke to ye to nito travailler na yo alors mutu na mutu azana misala na ye mais aye nango te po na koluka mbongo mais aye nde po racine na ye eza mabe po ase a nuire abebisa asala ba action moko ya mabe et pas le peuple congolais. Oui, maman, Nayo qui savait, si on comprend bien qu'un collabo, allez Moutumabe, à Moutumabe, eux, à Botemanango, peut-être maman n'a eu, puis sa maman, vous voyez, tout, sur le moins à Botami, à Ebi Maba, moi, n'a eu. Donc, merci pour l'éclaircissement aux autres pour que ça biso. Mais est-ce que, et quoi arrive qu'un collabo peut changer, à zone à la carte Yanzela, tant soit soutenir, net, opposant au net à Congo, to Katumbi, à zone à la combattant? Matondo mingi. Un collabo de Konangai a coquille jamais. Qu'on se repentit quoi? Oui, Kobongwama. Ndenge na lo bagatangu nyoso. Mutu abota makana malamu na ye, na mabe na ye. Kobongwama na mokili oyo ezalaka te. Wana na loba selonga. Soki omoni mutu abongwami, ça veut dire asali nde hypocrisie. C'est-à-dire aye na mile na bino po ya ko détruire. Mutu oyo aza kolabo ndenge na uti koloba azala mabe na ye ya racine ndenge to monaka mutu mususu alingi kaka place mabe ezalaka. Aye na ndako no alingi kaka bo sonaka. Ndako ya bongo nde ye avandi aza ko sepela ya ka mikolo nyonso tu. Mais place malamu ezali ya linkaka te. Alingi ko tambola na bato malamu te kaka batu ya mabe. C'est-à-dire batu ya lolenge wana nde bango moko nde na kao to komi nango ya occupation na kati ya Congo bango moko bazali ko se porter garant pour la ko détruire bana na Congo to pa mabele na biso ya Congo. Maman parti la belle pour la ressource cette émission na biso ya lelo na tuni siko ndini koyeba siko ke muto za collabo tala kaka ba poison zo renia wa ko sala batu mabe zo renia ba mabe ndenge ba trahison siko ndini koyeba ke muto oto ana ya za collabo pose la précaution et puis la précaution ni ko contre muto wana Matondo mingi ndeko na ngai pona mutuna na yo pona koyeba mutu soki azali collabo to azali collabo te to koyeba yango belese na misala na ye pe na maloba na ye ozali na mutu na bisika neti tozali koloba ete tozali kobunda bitumba oyo ya Congo ozali na ndeko mususu okomona ye maloba azali na yango ya différentes azali koloba maloba oyo ezali maloba moko te na bino po tango bato bazali kotambola mibale bazali maloba moko te esengeli na bango bokabwane c'est-à-dire il faut kotambola na mutu maloba moko mais okomona ndeko wana azali na maloba différent na yo yebaka ete azali na misala na ye ya mususu azali na ide moko na yo te ndeko mususu azali na misala ya mabe na kopesa exemple bozali na ndeko moko abengi bino alobi ete na yoki kimbuta akoya exemple azali na Belgique mais place yi na yebi na te mais na kobenga bino sima mais omona boye na sima abengi bino te lobi bokutana ne apesi bino ba raison ya lokuta veut dire ndeko na botala e malamu malembe boko koyeba ete azali kolabo ba msusu pe mona abengi bino bongo me na sima ye moko akei kokutana na kimbuta to pe boyoki pe bandeko msusu te ye pe akendaki place wana azalaki place wana bokomi ko comprendre malembe te c'est-à-dire ndeko oyo azali na musala ya koteka bana ya Congo yango wana lolenge oyo tokoki koyeba kolabo ezali na maloba na ye pe na misala na ye na oyo tangi poison ndeko na ngai likambo ya poison koteya bato bandi lelo te toyebi ete bato ebele baboma baninga na bango pene ba poison mais wana occupation na Congo ezalaki te mais babandaki kosala yango mpona nini mpona kimotema ya mabe yango tokozongela sujet na biso ya ebandeli kolabo objectif na ye ezali belese ko détruire kosala mabe yango ala moni bazali ko se
kokende ko se porter garant et pas ya batu oyo baye ko détruire Congo po ba détruire bandeko na bango ba Congolais. Matondo. Merci vraiment bandeko wana ezalaki mituna oyo nazalaki nango mpona mama Paty Label nasi mama tokuta na mbala ya nsima soki nzambe akolinga tokosola so basujet mosusu oyo nakosola mpa ya peuple congolais vraiment na souhaite bino vraiment butu malamu nayebi te soza likambo ya kobakisa lisusu mpona koclôturer débat na biso. Oui, matondo mingi pe merci na bandeko yo basili kolanda biso vraiment moko na lelo likambo na ngai ya kobakisa kozala kaka ete mutu oyo nzambe asali abotamaka na malamu na ye abotamaka pe na mabe na ye tokamwa te soki mutu azali kosala mabe tokamwaka yango te po ezali façon na ye abotameli mutu mpo azali kosala malamu tokamwa te po eza façon na ye oyo ye abotameli mais malheureusement bato oyo basalaka malamu na mokili oyo ya lelo bazali vraiment mingi te yango nalobaka ete mutu oyo abotami mabe azali mutu oyo achangeaka te mutu wana peut-être akoki kokoma hypocrite kasi changement epa na ye ezali te motema mabe oyo tolobaka motema ya mabe moto apekisi yango azali te motema mabe ezali pe ekozalaka na kati na mokili po etangama ezala na kati na mokili pe malamu etangama pe ezala na kati na mokili mais motema oyo tozali na yango ya mabe il faut ko utiliser yango comme munduki contre baoccupation baoccupant tokoki ko utiliser yango te pour to détruire ba vie bandeko na biso pour to sala bandeko na biso mabe pour to bwakela bandeko na biso maladi oyo tango mosusu kutu aza na ye na eloko te mais yo oza na motema mabe no linga ko détruire moninga et pourtant ba Rwandais bazoboma biso bazo violer biso bazo sala biso mabe ya lolenge na lolenge peuple congolais bazo sala biso mabe ya lolenge na lolenge mais biso tozo ko arriver te ata ya ko simba suki moko ya Rwandais mais eza nini mais biso ta liboso suki ndeko no asali kaka likambu yo no muno o promettre mabe e ba Rwandais bazo boma bozo mona te tokopesa exemple ya bakaka banazi oyo azalaki na États-Unis lelo oyo ntango basalaki organisation na bango bazwi banazi wana bakomisi bango bapolisier bakota na kati ya baarmée bakoma bamilitaire batia bango kuna mpona nini mpona kotia ordre na kati ya mboka na bango ezali lolenge moko même awa na poto tozali ba instance mingi ba social ba place ba frontière bataka belese bana ya mboka o baza mitema ya mabe contre les étrangers pour la sécuriser leur pays mais oya biso ezali likambo nini mabe tozosala pe bandeko na biso tozokende kosala bolamu epa ba étranger eza meme lisumu na miso ya nzambe banda nanu malamu na yo nepa ya bandeko na yo tala nanu bandeko na yo tala nanu pasi ya bandeko na yo peuple congolais tika kodétruire moninga mpona intérêt ya bapaya tala lelo ba Rwandais bakomi koloba mangala tala lelo ba Rwandais bakomi bakombo ya Congolais tala lelo ba Rwandais bakomi kosala fête na kombo ya Congolais mais biso tozosala nini kaka entre biso na biso tozobalusana ka mabe eza malamu te vraiment mingi balingaki bayeba ki collabo selon ngai ndenge na beteli masolo na ngai ndenge batuneli ngai bakeso pa mopandi sango na ngai awa ki collabo ezali nani objectif na ye ezali nini j'espère mituna oyo na répondre ezali lolenge selon ngai ndenge na zwelaka makambo yango vraiment matondo mingi papa na ngai matondo mingi mbote na bino nyonso bosili kolanda ngai merci bo continuer kolanda ngai bo continuer ko s'abonner na YouTube na ngai vraiment ekozela esengo mingi matondo
Matondo mingi, maman Pati la belle. Au revoir. Au revoir.